Oh ngaye awa sikoyo direction Paris. Direction Paris. Nakokutana na ba massa ba collègue tout na Paris. De awa tozo kendende Paris. Na vient nga de Bajaki. Donc awa nde place na kesi ko filmer salle ya munene oyo faire gola Jésus de Niance akobeta. Le blas de bise pesa ngai. Papa Lianza. Papa. Ken piana. Makizembe pimbu na pimbu. Papa na bina zoya Paris, ngai fona filmer ka salle wana faire akobeta. Boni salle yango keza kitoko ndeni. Eza kitoko makasi yaka ndeko na ngai ko sala bien soko yenga na to tamboli to yewana to sali après to kiti mpanda Château Rouge to pesi makambo. Akozongi papa. Yaka ko na moni lobi. Nazoya déjà na car na moni lobi osali direct moko epesi impact ya mabe. Ya makasi papa. Ozoya lelo. Nazoya na nzela yango to solo la boye nazo enregistrer. Okoma earning. Bakala mingi te. Sikoyo kaka ndenge to solo la na déjà nzela donc nazoya déjà donc nzela déjà nazoya. Nazelelo wapike nazelo libosa salango. Zela kaka nazo pesa osini soki na komi. Boni salango na okeza kitoko makasi ya. Eza kitoko makasi, eza vraiment kitoko ken na ebisio. Eza kitoko eza pe parking ya bien na C nango basala parking nango ya C. Parking eza bien, eza salle moko a placer kitoko et puis c'est l'information tant na côté na bureau na bango balobi ke Adidas a sponsorisé Ferré pour avec un concert lokola a ça dit que azo sala ouverture ya salle na bango c'est là bango eza pour na ouverture ya salle na bango parce que lokola ba uti ko inaugurer salle na bango sika et puis pour na ba africain pour na africain ba sélectionner Ferré ba sélectionner Nigérien moko na Ivoirien moko boye ba sélectionner mais Ferré mutoba na mutali boso donc ça dit ba sala inauguration na côté Afrique pour na nina salle na bango donc Ferré sponsorisé par Adidas. Donc Ferré aza premier artiste africain oyo tolo ba kobeta na salle wana. Obeta na salle wana. Sikoyo selon capacité na niveau ya salle to keza salle ya 8000 à 9000 personnes. Est-ce que nzala o bagolwa bazana ngo pona faire gola salle wana ko bima mukete? Eza muke eza 9000 places eza muke makasi le na omona. Donc place wana na salle wana eza na porte de la Chapelle eza motema ya Paris. Voilà. Ndenge eza motema Paris place wana bagolwa bako donc 1000 lokola zala déjà place wana trop 1000 koya wana embouteillage za makasi bouchon moko ko sala wana parce que ça 2 minutes dans Stade de France parce que salle wana e ko refouler batou dans 2 minutes dans Stade de France eza 2 minutes la voiture dans Stade de France. Ok, sikoyo na habité bagolo à Paris kuna baza motivé nde nini lianze est-ce que tawa na ça no émission déjà na enregistré déjà na nzela enregistré donc bagolo ya Paris baza mobilisé moko na ebisio bagolo ya Paris neti journée à lobby c'est le bureau anata na kotaki tant kotaki na femme na ngai tukoti ba renseignement avant to ba démission ba lobby na biso ba délégation ezoya ebele ba yamaki délégation mo ba bisi bango ke ba uti Allemagne baza ba tu affaire c'est leur explication na bango ba lobby ke bato wana ba yaki ba tu affaire baza ba tu ya artiste ferré ba uti Allemagne baza ba fanatique ba yeba zo confirmation ya concert ya ferré ba sa renseigner bakendaki basali mpe bavideo na bango bakei babi bavandi lisusu bamoni délégation mosusu oye lisusu oyo euti obe switch donc samedi badélégation ezoya mpona koloba te bagolwa tout ya Europe baza mobilize ken nazo biso baza mobilize awa Paris eza na maboko na ndenga moke te lobi tonga nazalaki wana libanda ntina porte de la Chapelle wana na balabala na bapolisier bazopesa nga mbote bapolisier baoloba
banda baye wana bazomona ka batu batu oyo salaka ba video ko place la police azala wana trop police abia azomona ka ba noir bazoyaka wana ba osala ka ba video ba noir ba osala ka ba video ngala tudi police ngabi na kozwa bino pe interview babi na lelo te ngabi bon na oluka jour na koya kozwa bino interview donc omona ke na ba police na batu tout baza content na événement to para ma place wana bagola baza mobiliser. Voilà. Alors, pour na concernant bande qu'on a vu sur ba combattant, est-ce que ba combattant bazo contester ou ba combattant pe ba tiki mwana mboka faire ego la Jésus de nuance muto ayemba ka ba voix ya ba Pepe Kale, ba Madilu, ba King Kester, ba Papa Wemba, est-ce que ba combattant ba tcheli na se? Ba combattant nyonso ndeti ba combattant ya Paris, bato. Voilà, toujours continuer na Papa Lianza. Donc toujours continuer na biso. Allô? Allô bi? Allô Ken? Ba combattant ya Paris, baton Front Populaire. Bango mo batimi message babi ba kozana concert à Ferré. Ba ko soutenir Ferré parce que Ferré selon ba combattant à Paris, babi Ferré na musique na ye apesa ka message ya mboka. Tangu nyonso soka zoye matala ba concert alela ba pona mboka. Ça dit Ferré akozala message pona bango diaspora ba combattant ya diaspora. Ouais, on peut ça message à Mboka à Paris, à niveau communauté internationale. Voilà. Les combattants à Paris, ça vraiment mobiliser la cime à faire la tête à concert. Les combattants à Belgique, ils sont nous passent là, ils peuvent message à Wango, ça d'accord faire la tête à concert. Ça dit concert après les gens soutenus par les combattants. Voilà. Les combattants va soutenir pour, alors qu'il appelle ça un message à Mboka à Est, à concert. Voilà. Alors, kotala bakoloa baza ebele jour wana na ebite banani bakokota banani pe bandima kotika libanda et créer embrouillement na kati ya ville ya Paris te po mu PPO bato bazela faire net ndenge ba Kristo bazela mwana nzambe eza bongo ken na ebisi yo événement oyo Paris ekosanza bato place wana bato bakotala ebele libanda partout yo moka yaka tango komana tango tambola nayo na la tsoba place au moins na place wana tout ekosanza bat parce que bino so ba uti Bruxelles so ba uti Belgique kitaka liboso ya place au faire opéta voilà kitawana au place wana le ndemo uta Belgique tango ya place au kitawana salwana donc place wana tout wana ebale bata Belgique tango ya bata Suisse bagoya bata Allemagne bawe ba kitela ka wana bata Angleterre to ba bibila ka wana ça de France wana donc place wana tellement gaulois belé ba gladiateur place wana ko sanza batu population ko zala wana na ebisi yo ya dégâts non dégâts sikoyo dégâts sikoyo lianza na ebite est-ce que vous souhaitez faire beta genre ya concert abeta ki na stade parce que kuna tomona ki bato basepela ki ala musa ki ba mikolo nyonso tout est-ce que ba stratégie ya concert nanu ba pesi ou bien ba pesi nanu te? Bon, bah, normalement, la stratégie à concert non a pas cité, mais selon faire à immortaliser les sous sous la grande abisso, et puis, en somme, ça bisso la bilingue, il y a un symbole auto savoura, année belé ou les qui ça à cause de ça bisso la voix wana, et puis on sait la bisso mélange ya kilelo. C'est-à-dire, on sait que c'est la biso Pepe Kale, on sait que c'est le biso sous Madilou, Koto a sait que c'est le biso Bateau, mais là, on sait que c'est la biso Bacarlito, à quoi Zomisko na Yemoko Ferré, à Petit Fer à Kalapa, Zomisko la faire à Kilelo. Donc, et aux ala dégâts, Ken Kanga Likamoyo. Au moins, Likamo faire un concert na Adidas, Nasi na Lubango, avant, na baki faire na Paris, un concert, on a sponsorisé, na ba sponsor a miné le logo la Adidas HM Zara. Et puis, le logo, on a joué biso le logo Ken Kanga Wolo, balangé jour. Faire après concert, Oyo. Faire à Otsa Mundu qui na Stade de France. Na Stade de France. Na Stade de France, frère, na Ebisio. Canada Jalelo on a ebisio o za na zo émission o lo balanga lianze que makamolo bati la di biwo ebisa ki hôtel na eto ke biwo telo ko tenga na opeso ba prophétie frère donc le tenir date Jalelo et puis ça on a calendrier
Je dis bien devant tout le monde que Ferré, après cet concert, Ferré va aller produire la grande salle au Elengi lianza papa lianzi zela oyebi eloko esalanga plaisir guerre ya musique pena ezongi on ba sentiment na oyo tozala oyo ka wenge viva la musique empire bakuba quartier latin sosi na biso ezalaki nde boye fali atie faire pas atie sikoyo tokosenga nde bandeko na biso ya presse tokoma au milieu des villages to soutenir ba artiste nyonso to parce que na minute oyo fali amenaki faire net 4-0 ce qu'on fait pas la muki faire pas la muki sikoyo ezosenga koya ya faire ndenge ya boye faire il faut abakisa ta 9 production 9 production pena ya kanda ya blague te 9 production pena talaka vient na Jacques de Bajak ndazo memanga tozoya na vient na de Bajak mutu ya mbongo ya Bruxelles awa tozoya naye kaka pona komona salle ouais boss de Bajak boss de Bajak azoka mbongo na ete aken piana boss de Bajak ana mbongo pele na Bruxelles olobela ke trop mais non ngana liata ata 1 euro te on s'appelle na boss ça le change de numéro kalata. Merci mon boss, merci mon boss, merci boss. Nozela yo ngana nozela yo na ken liboso ya salle. On s'appelle là. Loko na emission ken piana. Loko lobi na lobaki ngo lobi na ba émission na ngana. Lobaki ngana osala promotion ya faire menantika lopinga musicien congolais mon côté. Voilà. Ça promotion na yi. Voilà. Nana ta ya kofinga ya kofinga palite po batu ba ya ebele na concert à faire jamais. Voilà. Nana ta fona ta la promotion ka ya faire et puis ba fanatique à faire ba koya. Voilà. Donc ça dit ata na fingi na nga palite ata na lobi na nga mabe ya palite mais ba fanatique ya faire ya bonne musique ba koya koyoka musique. Ça dit photo eloko wana na osala ngo pourquoi pona côté ya pe ba ndeko la biso ya presse. Ça dit au conseil la artiste promotion mais au pingi ba ninga misute. Voilà. Ça les kaka artiste na yo. Komisi artiste na yo mais ofingi ba musicien musute le musicien mususu etali yo te neti nga na bavideo nasalaki lobi ke natikala kotanga komba falite te naoki yango te nalandaki fali mpona olakisa bato ke nazolobela falite naolobela fere comme je parle à fere je vraiment de temps ya koloba babien kaka ya fere voilà. Je pas de temps ya kokalikile musicien moko x pour que ça la fere esala eloko te. Donc, ça dit que je suis là pour soutenir Ferré. Ça dit que je ne suis pas là pour na kitisa mon qu'on a tombé la Ferré, non. Voilà. Ça a focalisé, non, le la Ferré, c'est tout. Quand le père, les systèmes sont au salaire pour l'amour, donc ma camarade, on fait la hausse à la lélo na minute. Non, il y a peine à ici, Moutouana, bien à Osala, non, tant à peu comme Ferré. Voilà. Il a comme un monsieur, ça dit presque comme la bilokouana. Tolongola makamba kofinga makamba kofinga soki biso moko totelemeli yango omona makambo ekochange tosenga bandeko na biso neti ba Alexis Weti azokisa fali soni Alexis Weti kofinga ferie kofinga héritier fali aza na besoin miziki ya fali etambolaka te na mafinga oyo Alexis Weti azosala oyo Alexis Weti azokisa okese ya fali soni makasi donc biso tozosala émission na papa lianzi te mpona toye mpo tocible bato te mpo tofinga nga azokende makambo ya fere naokende kotala sali wana namonaki bote nango na mosika na bainternet na bino nakende komona na soutenir mpe mosala ofere osala fali mpe kala mingi te annonce biso azoannonce date na ye oyo akobeta na sale ya monene ya Belgique awa na Liège sale ya 23 000 places toko soutenir yango mpe soki fali alancer kaka sale wana message ke date tel ngaken nakozwa caméra na nga nakokende kofilme place fali akobeta donc to soutenir ba artiste na biso sa kofinga ekosala biso toujours bien. Et puis quel wana il faut yeba ke nengo zo di ko so sale ko faire azobeta dita sarena on a ta ko te lumière de voilà banda na ya na ba minda moko ya makasi ko leka kutu lumière oyo même pour dans la posa na ya caméra oh dans libanda mwinde za makasi minda moko donc wana posa kutu te na butu po yo luka lumière pour la filmer na caméra te po minda eza papa
place wana eza motema ya Paris eza na centre ya Paris eza Paris 18e c'est Paris 18e chérie porte de la Chapelle eza na Paris 18e na porte de la Chapelle voilà ça dit que ezali motema wana ya Paris place au mona mbila azalaka wana ozobaluka zozinga mbila ife ezala wana donc ndenge eza wana à partir ya wana ozala na posa lumière te mpo makambo nyonso eza kitoko epuis public eza wana okoluka mutu tu ozala posa olobisa stade de France okolobisa epuis bato tu bazala wana donc voilà yobika biso France torala biso gentil voilà mbila ona bato na biso tu baka gentil bambila baka gentil bato tu baka gentil epuis keni mpo oyebisa bato fere soka sisi kobeta concert oyo fere aopesa so badate ya basala minene en Europe mais eza en cours donc toloba selon stratégie babimisi nanu Adidas Arena mais basala eza yango ebele oyo fere pena azoya koniata blague te papa fere ana basali ya minene oyo eza na calendrier na ye lokola mwana Marie Makese mwana Mukongo alobaka te azaka calme azosala makambo calme aza na basala ebele nga nayebi yo kanga date na biso après concert offert akobeta concert na Stade de France eloko oyo ekopesa bato somo eloko faire akosala ya suka na Europe ekoza kobeta Stade de France oyo bagolo baobeta maboko bagladiateur baobeta maboko na mesa bakotisa fere kaka Stade de France eyinda kaka le jour wana fere na kata Stade de France bakoyoka mutu te voilà bakoyoka mutu te jour wana veme kozala ko Paris Saint-Germain abetaka amona nanu public oyo bakoya wana te na Stade de France ça veut dire que libanda tina kati kozala plein na Macron ye moko oya bengi alobi non il faut bokata po public eleki Stade de France eza na téléchargement tolandi ndeko na biso Alexis Weti makambo concert ya fere etali ekuta tane eloko te yake oloba sali wana eza nde niveau ya bagezi mawete na barobino mundibu bango kutu bana ta ya kolobela sali wana te po eza basali ya mike est-ce que sali ya muke na ya munene ezalaka sali nyonso tu oyo eza VIP résultat oyo tozala nango besoin eza spectacle non nalobi Ken tozala oyebi makambo monda musique ovanda na papa chéri yo mutu kote ya bana na po bana na babana yo voilà baza bana na yo na media yo mutu memi bango yo mutu pesi bango opportunité lelo tu ba koma pe kotanga bango ba kombo na ba YouTube na manini bango tu ba génération Ken bana wana yo kotanga ba kombo ba génération Ken il faut ba yeba ba génération Pimbu na Pimbu makiseti voilà ba photocopie ya Ken siko yo moko papa na bango oyebi musique bape na biso ba grand prêtre ba jibe ba wera ba beta ba nino ba Olympia basali oyo bape na biso wana pe ba beta biso pe bazaka pe ba beta basala ba 8000 places ba 7000 places voilà mais bazaki ba grand est-ce que na tamu na bango lobama teke pourquoi faire wera beti sali ya 8000 to 7000 places baza bando sa ba spectacle na bango voilà on se comprend lelo pere azobeta concert ya 9000 places et ça bango balobaki fere azali okapi abimaka te fere aza koba oyo basi babomba na kati ya ndako Ken, moi, en fait, j'arrive pas à comprendre, nous les Congolais. Basada biso ndenge nini. Olobi na mutuke, obimakate, owajakate, osalaka boye. Ozaka trophée te. Ozwaka te, mutu abimi, ayekobeta concert, puis concert na ye ayekobeta. Mala moko sponsorisé na marque ya munene, marque Adidas. Adidas eza ba marque ya wenze teke sponsor moko ya simanda kuteza sponsor asutenaka ba football asutenaka ba Messi ba Cristiano ba Mbappé asutena ba star minene ba joueur minene mais azo produit faire na concert azo sponsoriser faire siko na place yo bango ba ye mwana na yo wana photocopie na yo
pana oyo ye na bango na internet o lokotela biso ye la biso na internet ba yebisa biso na mutu azwi sponsor ya marque lokola Adidas voilà na mutu ake kobeta soki 30,000 40,000 20,000 100,000 places mais sans sponsor mutu akoprefere nini basalaka misiki mpona mbongo mpona koganye to basalaka misiki pour sepelisa bato na qualité ya bato bayebele donc pe aboya contrat ya Adidas po akende koluka sala munene po sepelisa ye mwana na yo wana bimiso aza na photocopie na yo wana en tout cas ele beto bet je comprends pas en tout cas eza pasi makasi kotala bandeko na biso oyo basala musala lelo ba propos bazoloba olia ko soutenir ba artiste et musicien boza wana kaka ko dénigrer en tout cas to komina ko lemba ba comportement na bino ya ko dénigrer ba artiste boy faire azape artiste wa zo mériter ba respect vraiment na ndenga mabete faire mériter pe ba respect boza wana pe faire ngo bo finga ayebi bino te bo coopérer na yete biso to sala ba polémique na ba musicien na to sala ba coopération na bango baza neti ba grand frère na biso ba bwaka biso na ba album abino amso oyoka tongo midi pokwa oti poto na oyeko finga nde faire ya kofinga mais non comportement wana vraiment phototique Diana ya nga nasengaki na bagolwa lobia soki bazolanda nga bagolwa nga nasengaki bango na etse bango mutu asimbi maki lokola ex président na biso Joseph Kabila lobaka mutu asimbi maki aswanaka te c'est-à-dire bagolwa faire gaza lokola simbi maki na minute oyo akoswana ta kobunda te bagolwa baswana te babunda te parce que sponsor ne ya munene wana Adidas bango fo babunda na ye alika ko ba 9,000 places te bunda kana sponsor ya munene sponsor yo ko meta concert na ona poto sponsor lokola faire ya Adidas ya kato sala wana le voilà soli kamba salte to lo mali kamba salte to mo to la soli kamba sponsor ya munene Adidas est-ce que to sponsor ga bongo c'est tout voilà ça ya wana est sponsor et to kamba koloba sona te mo na koloba okipe makamona te po na sena kibango bayoka kinga bandeko nanga ese ko bino simbi maki mo ko na discuter jamais a sponsor a munene lokola Adidas ni se bede ba bazwa ta sponsor a bongo bazwa te sponsor wana l'émission na ngana mundela lobi mundele a lobi ke Adidas c'est pas bon à y aller événement assez à sponsoriser parce que ezali azosala ezali en plus azali na biloko ya koprésente balingi baevénement ekosalama ezaloka monene makasi donc bandeko nyonso tu oyo balandi biso vraiment nga na sepeli ya trop komona artiste musicien na biso ya mboka affaire egola bacontrat ndenge ezongi na poto mpo oyebi ke faire aya poto depuis 2013 na orchestre donc 2024 ndenge aye boye fe sala ezala plaisir mpona biso bacongolais parce que nyonso wana eza kaka kotombola culture ya mboka na biso baartiste na biso babimaka boye kosala événement ya faire ezoteya bachroniqueur mpona bachroniqueuse ebele voilà pendant que faire événement na ye nyonso alobela bafere aoila valide wana te aoila valide voilà il faut c'est-à-dire ezolinga événement faire ezoteya bato ebele po bato ebele bakoma soki musicien aza na événement fo abanda kofingelako bato soki fale aza na événement il faut banda ofinga fere po fere azokorge eloko wana ana événement mais bato na ye baofinga fali te bato na ye baokipe fali te bato na ye baza concentré na événement na bango motu nyonso akolobela fere azokipe kutu kofinga fali te mpe kolobela makambo ya fali te azolobelaka makambo ya concert a fere donc yekisa bango eloko wana so baochange te fere akoedike bango na makambo ebele. Voilà, merci papa Lianzi. Tozokutana na okala mingi te. So to okala ke toza pose bunke awa comme ça nazo benga yo
topesa na psiko Voilà. endroit fixe tokutana. Voilà, merci.